Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Loposo mwindo tokundela mabele. Kelema tokundela mabele. Kelema tokundela eko. Baindo, 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 totelema, totelema, totelema. Et si on peut se sauver, ma soeur, maintenant qu'on a bien et pas on a pensé à Bozomi, belle. Il y a qu'on a émission éveil conscience, émission éducative, émission qui n'a pas l'alikanissi. Mon quoi qu'on a que ça monte mon ido. Yeah, outi wapi, yeah, komi wapi. Peya zali kokine wapi. Et sali penza mikolo belle. Tokutana kina binote nzote tungi samaki kasi. Tosongeli mosala na biso na kati ya émission baindo totelema o manaka bozuko na mokolo chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h na tando na bino RTVS 1 topesi pe mingi mbote mingi na bandeko na biso ya ngola émission ya semaine passée oto yambaki mokonzi ya bangunza elongo na ba confrère na biso tata Ndombele pe na ndeko molopwe bopesa ke penza balongo na mingi to yambaki yango so tokutana na mokonzi ya bangunza tokokomisa yango kasi masolo na biso mokolo mwa lelo ekozela sur des ordres ezomi na mboka monyele este pe kolela ya ancien président Kabila wa lobaka na zakuta ata pas même na 15 personnes est-ce que maloba wana eza solo les lokuta les réalité de vivre na et pas ba politicien donc il peut c'est raison tout au ba ki akosaki to ko so la paix c'est un centenaire ya fumu kimbangu et pas wana to mona ki mokonzi bangunza fumu kuso ke mzala pana na ngola ne tuluku to bangunzo bazomi na kati ya religion wana et pas wana basalaki na milulu munene nini oyo basali na kati ya centenaire pe nini oyo etikale sengeli basala ndena mokolo mwa lelo tokana ki lisusu tozongisa lisusu ndeko Ndombele botale oyo zwi mwa tango penza tofandaki na bango na plateau na émission baindo totelema mwa kala na mokolo mwa lelo tozongisi bango na ntina ete ya kososolisa et tout bandeko bazwi libako kolanda so na mokolo mwa lelo ndeko Ndombele botale mbote biso mbote ndeko na ngai Tambikoka mbote pe na bandeko yonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo ebele bato toko bamoni biso bia ezwi pe na mwa ngongai mwa tango molai ndeko Tambi na ndeko Ndombele bavandaki na kati ya plateau na ntina ete kosala émission ya baindo totelema ezwaki pe na mwa kala tenza bouti koloba yango awa mosunye tungisamaki sika walukwa bozongi sika bakozwa ndeko Tambi na ndeko Ndombele bomo mesano na bamanaka na biso mo bomesana na kati ya manaka na biso ndeko Ndombele botale ozali moko ya baindo to pe congolais ovani na kati ya ville province ya Kinshasa tozo mona ngona kati na bakili tongo midi poko ba pasteur bazolo bakie nzamba za kosala tozo mona biso ba célébration ya ba manifestation ya ba politiciens ba fête zo sala kasi na mboka Beni ezokopela moto ezokopela bandeko na biso bazobi na Beni bakoka kotika bongo te babandaki ba marche le zo solola de ezali 17e jour ya ba marche na bango contre MONUSCO et ko quitter na bele ya mboka babi banda basali banda ba ya 21 ans eloko moko zo marcher bazoboma batu bango basali komona mission de observation ndeko Ndombele tant kozo mopandisa tant kozo mona ba pasteur bazo ba nzamba za kosala ozo mona ba politicien ba débat moko to ko yolo bazo porter rien na kati ya mboka connaît kopela population kuna zo ko marcher zo senga départ ya bato wana tant que yo mpanzi sango vitango molai pembeni ya mokonzi ya bangunza fumu kusuka mzala pana ngola tant zo ko mona nyoso na ndeko Ndombele analyse nini ko ikosala o ko takisa ba et tout to ba ndeko bazo na bona malobomboka na ndeko Ndombele botala matondo ndeko na ngai Tambikoka tomeseni koloba kozanga fumu kimbangu eza kozanga molimo ya bososoli na bambula eleki tosalaka na bino bamanaka kaka po ya bandeko ya biso ya Est ya République démocratique ya Congo epai nini to moto nini wana loboko ezali kotungisama na sikama ye azali kokenda monoko elia na esengo to mpe mela na esengo te mpasi ezali kaka na mosapi sikama me nzoto yonso mobimba ezali paralysé me ezali kotungisa makanisi ezali kotungisa bomoi ya bato c'est-à-dire danger ya bandeko ya Beni ya Ituri ya Goma ekoma danger moko permanent c'est-à-dire soko molili ekoti
boyebi te lobi bokola muka lolenge kani donc ezaleli ezaleli bakokata mabumu bakokata mitu bakolongola maboko bato wana batikali abandonné dans leur triste sort bato wana eyebani te bakozwa kimia mokolo nini toloba awa tomonaka bahome politike badefilaka na bitando na ekolobono ya peuple mingi alaki yambo tomona divorce ya FCC na cash peuple alobi alingi na ye mariage wana te peuple alobi alingi na ye alliance wana te mais sika wa peuple pa lobi te alingi na ye MONUSCO te wana kutu maloba ya bosembo oyo eyokani na monoko ya peuple po oyo bazalaki koyela biso wana ya divorce biso oyokango te eleka maloba ya bahome politique il faut divorce ezala peuple azali mais oyo mpenza peuple alobi esengi MONUSCO akenda peuple a se manifester mais boki bahome politique nini badefile na silence est pas te mais silence radio po bamiti bongo ba marionnette mais yambona no MONUSCO yango 21 ans budget a plus d'1 milliard contingent il y a plus de 16 000 soit 17 000 militaires rien que pour l'observation bazalaka mission ya observation ya Nations Unies awa na République démocratique ya Congo qui dit observation c'est-à-dire batalaka te batalaka bango bakomi na registre na bango bakataki basi 8 mabumu balongolaki batata zomi mitu bango observateur mais par contre bazali kokanga bango na batami bazali koyungula diamant bazali koyungula coltan bazali kozwa mercure bazali kozwa baminerai bango na mais awa badefilaka awa ozali kotala charo automobile otuni me kuna nde na este sika bazali na posa ya contingent oyo awa obe baboîte de nuit kosakanela bafille congolaise te tozali kointerpele badirigeant politique bozali bakambi mpo bakambi mibali bozali bakonzi mpo bakonza mibali mais ntango oyo bakomi koboma komassacre population na bino mais touti komona awa te ntango ambassadeur italien akufi soko bolimbisi ambassadeur italien solidarité na chauffeur na garde du corps na ye mais bomoni moto liboso akufa donc depuis parti est ezala na moto akufa te moto liboso akufaki na eteni wana eza ambassadeur wana Italie a mobilisé basoda France koloba te il faut basala descente baya kosala enquête bayeba mais bandeko na biso tolamukaka tongo 18 tolamuki tongo 15 tolamuki tongo 10 tolamuki tongo 7 lobezaki 15 journal bafemme violée n'en parlons même pas bafemme violée wana bato te wana bakotinda pe biso pe na eteni na biso tokotinda te bato bakita bakenda kosala soko banquette te mais homme politique tozali koloba tomonaki bacouvre soko badei national awa ntango président ya Tanzania auti kotika biso président Idriss Déby pe kotika biso epai wana mokonzi ya mboka dekretaki journée moko ya dei national mais oyo pe bazali kokufa c'est vrai bazali baministre te c'est vrai bazali baprésident te mais eze makila lelo mabele ya beni eze couvert na couleur ya motane ya makila ya bakongolais mais botala na ino oyo ezali koleka na baassemblée nationale na biso na assemblée bazali kokana nini bazali moto akoloba likambo wana zete mais président Mbosso amekaki komeka koflashe kolobaki asengi na baeli bakokofungola mbiso te yaze président bainitie yango lokola nini ordre du jour aloba te ndenge alobelaki wana bino badepute ya kuna bayebi nini me batia yango lokola sujet tolobela yango eze tabu te loposo pembe observaka biso de loin à distance ndeko tambi ntango oyo mais ndeko moka tindelinga video lobi na butu
bati soso na bana na ye soko zomi 3 cobra bazali kobunda komenace bana na ye soso abundi na bakobra wana misato balei ye ata mwana moko te soso nyama soso azali kopesa azali na makasi ya ndenge nini liboso ya bakobra malobi ya mbobo simba bana na ngai nga na komeka me tango oyo bazali kosimba Beni tango oyo bato bazali kokufa na Ituri na est ya République démocratique ya Congo biso tozali koloba nini etangisaka ngai pinzoli tolobi tolelaka na kati ya ebale moyeba mona pinzoli na biso ezali te tolelaka na kati ya ebale moyeba mona pinzoli na biso ezali te batelespectateur bozomi ebele na ngunga oyo kosala pasi masolo ya Beni komona Kinshasa ambiance c'est comme si kuti loko moko te na kati ya mboka ezotungisa biso o Ituri Beni ni tozo solo la boy lobby ba mort lelo lisusu ba mort ndenge pe tokolana to na monga lisusu ba mort bo réagir na ba numéro za affiché de kontombele botale baza o ba ko na mituna na bino nyoso de kontombele poto tika lisolo ya Beni to ko koleka bongo te tango bozo mona ba o ba solo la nzambe ba représenter nzambe na musuni to bengi ba pasteur tongo midi pourquoi ba défiler na ba média bisika nyonso na kata ba kilt bazo sala bazo lobake Zamba zo pambola na ye kimi ezali pour par azo célébrer libala ende ko pesa la kabino ndenge ozomona ba ya bongo o baza ba leader d'opinion o ba koki même ko mobiliser bandeko bango bali ko kamba pona phénomène makambo na est mais ko mona zo bisa bandimi to bandeko zo kamba ke kimi eza na ngo nzamba zo sala nzamba zo pambola to ko le 31 décembre ya 2021 poto ke ne 2022 ko mona ba témoignage 2021 zaki année malamu nzamba sungaki ndi kondombele tango yozo ka ba biloko ya bongo et ça la kabino ndenge kondombele ndeko tambi na yebi que christianisme c'est l'opium du peuple eze valium vaccin moko elongola moindo conscience christianisme nde bomi cerveau ya bayi bango nde bazeko endormir peuple tozalaki na 2020 tant tokomi na décembre totunaka bango kaka na manaka na bino boloba na biso nini ekokoma na 2021 te na ba banderole na bango 2021 année de réussite année de grâce année de prospérité année de bonheur tout mais sika we sika tokomi bonheur yali na mboko ndenge tozele lelo tokoki koloba penza ke tozele na année de bonheur année ya prospérité te bato wana lokola bazali kobelela milimo mitelengani un dieu importé te bakozala comparable na moto ya liboma azali na molimo azali kolia azali komela azali kosala yonso mena inconscience alati bilamba me bilamba ya bosoto azali kolia makolia na fulu omoni soko bato wana bazalaki na bonfumu kimbangu kati na bango lobi na songi ya nzila me tango dollar ebujaka me pasi wana etushaka na bango te na opposition na majorité na ba musulman na ba christianisé bato yonso bako subir choc ya coup de vue wana tango bandeko bazali kokufa na Beni na Ituri na Goma me bazali teni na biso na lobaki awa na pesaki ndakisa ya sikama me nini ezali kosala bato wana pona bango eloko ezali kopreoccupe bango mabonza lona pobuka na yebi te soko loni mbongo na mabele kobota nzete ya ndenge nini te tango tolobaka bandeko bolandaka biso sans tendance sans parti pris boni bandeko bazali kokufa baloba te bazali ya politique Jésus akufaka pour des problèmes politiques ayaka kobundisa colonisation romaine likolo ya bana Israël yango balakaka osala mokoni yango balakaka mais balobi akohérité trône ya koko na ye David n'était pas un roi spirituel azalaki roi physique soko bolandi na Matthieu 1 kita na généalogie de Jésus bokomona que Jésus awuta nde na descendance ya David yango ifalaki ya kotombola lisu makila wana ya bokonzi oyo barome barenversaka lelo ata bango bazali kolata soko veste na cravate bazwi bakangi kole tina suka bayeba ke peuple wana oya tilaka bango mabonzo mbala azali kosouffrir bato bazali kokufa kuna bazali bamama leki batata basi bayaya bakulutu ya bandimi na bango tango
ntango baze kozwa choke wana baze kolobela bango te me mpo ya bango boya boseme mpo ya bango boya kopesa dime pesa ekopesa mela yo te tobima na ino na naivete wana tobima na ino na boyauli wana ezingeli biso totelema napesaka ndakiso mbalombala nalekaka na manaka Charlie Hebdo bakufa soko 6 personnes ya pamba mais botala ndenge France ezala mobilisée. Combien de dirigeants africains bakenda ko compatir na bango? Ebele ba image pe yango la bandeko basomo. Même biso awa tango yeze ko ngindawa. Chaque jour na beni balamukaka na ituri balamukaka bato bazé ko kufa. Mais qui en parle? Qui en compatisse? Nanya zeko compatir na bandeko ya est. Ba matinée politique ezo sala même bazolobela. Ba kolobela yango te. Ba culto matinale baba Koutou basé comme Malisou bateau na distraction, 40 jours de marathon, 40 jours de veillée. Mais Kouna bateau basé koukoufou. Le long nazé moi veillée de prière commis pendant la journée. Veillée de prière. Veillée de prière et là on monte veiller. Après on veille sur na mo inengeni pendant la journée on doit la bisala. Ndeko tambi bateau yo ba ki ko sala vraiment comédie. Donc Moindo azeko koba kozala aliéné du jour au jour. Bazeko koba ko kotisa ye na nkutu du jour au jour. Boni bon, mais bande qu'on a biso ba il poto balobaka, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Mais si ka wa biso eze ba voisin te. Nandaku. Ezeko ko tumba, ndako na biso ndezeko sika. Boni action masanga, ba boîte de nuit ba bar. Tozalaka na couvre-feu mais ba boîte de nuit salaka. Babare kobaka kosala mais ndenge nini population ko twa conscience aye bake oyo bazé ko kufa kuna bazé bato na biso oyo bazé ko nyokwa makuna bazé eteni na biso te nani akoloba nani akopesa position tout le monde azé ko wele la gâteau na ye tout le monde azé te gouvernement bimi kuna il faut pesa biso ba 50 000 balaka ki biso ba jeep ba revoir tokoma et passe Bah, téléspectateurs, beaucoup vont réagir dans le numéro affiché. Tout le monde est condomé le botal, tout le monde est sur le ciel. Bon, moi, ma camboutani, mboka Congo, ils ont la passe. Beni tour, ils ont touché, kasi comme on a awa. Comédie, tout ça, ils vont vivre. Et pas y a Bassali Nzambe, et pas y a Bayo, soi-disant, ma bengi, ba politicien. Donc, tout ça est batté. Mais si comme on a la masolo, il y a mboka des autres, ba matinée politique, qui est commis, système, il y a Baekiri. So, il va avoir la matinée na bango, parti qui est menacé bango, et ceux qui s'y bango, oh, puis s'organiser lobby, théâtre, tout ça vivre dans la quartier. Bah, téléspectateurs, beaucoup vont réagir, ils vont tomber les boutons. Tout ça, il y a Yambo. To kende na mutuna na biso na to kosenga bandeko na biso bazana eteni ya régie so ba ko balancer biso moins extrait ya élément ya ancien président Kabila ya mbwati ka kibokonzi et pas wapi mokonzi ya mboka solo ba le plus grand regret na ye akokai ko bongo na l'homme congolais te tant to kosonga ndeto ko mutuna na biso et pas là bandeko so za prêt pour balancer biso moins extrait ya élément na mokonzi ya mboka ya kala président Kabila Kabangi. On a plusieurs groupes armés, ou on avait à un certain moment plusieurs groupes armés à l'est du pays. Et on a toujours posé la question à nos amis de la MONUSCO. Citez-nous un seul groupe que vous avez eu à maîtriser, à éradiquer, parce que c'est ça le mot. Un seul. Aucun. Même les opérations en cours aujourd'hui, je parlais des opérations en cours, sont nos unités, les forces armées de la République démocratique du Congo. On avait un problème au Kassai. Et au niveau de la MONUSCO, ce n'était pas du tout un problème. Non, non, non. C'est plutôt le gouvernement, l'armée qui est allé sur place pour s'attaquer à sa propre population. On envoie les enquêteurs des Nations Unies sur place ici. Et au lieu d'avoir une bonne coordination avec les autorités sur place,
sont vite dépêchés à Kananga. Et voilà, le pire est arrivé. Ils ont été décapités. Et de la manière la plus atroce. C'est seulement après cet incident que la MONUSCO s'est réveillée. Oui, finalement ces gens sont des bandits, de mauvais garçons. Ce sont des terroristes. Et quand la population était aussi massacrée, et de la même façon, on avait fermé les yeux. Là, c'était des gentils garçons. Depuis 7 ans, on n'a fait que dire à la MONUSCO, les ADF est un mouvement terroriste. Non, c'est pas un mouvement terroriste. Le Congo, vous exagérez aussi. Il a fallu qu'il y ait de pertes au sein du contingent tanzanien. Et aujourd'hui, ils se sont réveillés plutôt. Oui, finalement, ces gens sont des terroristes, ce sont de mauvais. Et j'ai plein d'exemples. Mais malheureusement, pas beaucoup, pas assez de temps. Bonjour Monsieur le Président, Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, dis-moi, une copie de la Constitution. Merci. Monsieur le Président, c'est Alain Kiouka pour le compte d'Antenne A. Vous avez brossé de manière ramassée le bilan de ces 17 ans. Non, ce n'était pas le bilan. Bon, c'est une sorte de bilan parce que vous avez parlé de plusieurs points. Oui. Parce que je voulais poser cette question, mais je ne la pose plus. Mais plutôt savoir, en toute humilité, quel a été votre plus grand succès pendant ces 17 ans de règne et quelle a été votre plus grande faiblesse? Le succès, c'est la réunification du pays. Le succès, c'est le fait que le Congo existe toujours. Il est où mon ami? C'est Antena. Le fait que le Congo existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur la disparition de ce pays. Le démantèlement de ce pays. Le fait que le Congo existe, qu'on a les institutions qui sont en place, et qu'aujourd'hui, on parle plutôt du 3e cycle des élections, c'est déjà une réussite. Sur le plan économique, etc., j'ai beaucoup parlé de ça. Faiblesse ou échec? Point d'interrogation. Peut-être que le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble, avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était ça l'objectif de notre révolution. Il y avait le Zaïre, on est devenu le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai comme l'impression que on a traîné un tout petit peu quelques points négatifs de l'époque. Le Zaïre jusqu'en République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu qu'en 2000, on est en 2018,
d'avoir un Congolais ou l'homme, d'une façon générique, l'homme congolais nouveau. Une autre façon de voir les choses, de réfléchir, une autre façon de faire. C'est ça le regret. Mais il n'est jamais tard. Et on va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Bolandi yango kaka le même mokonzi ya mboka kala alela que azangi pas même 15 personnes pour bakwa kosunga ye pour bakwa kobongola Congo. À l'époque wana lokolo opposition ki makasi mingi pe to yimba ba tête na tango wana l'excitaki population ata moto moko tandimaki mokonzi ya mboka kala. Kasi moto na biso ndeko ndombele botali ezali par rapport ya ba regret ya mokonzi ya mboka kala. Lelo otozomona tomoni tokomaki na décembre ya année 2020 oyo wuti déjà koleka mokonzi ya mboka oyo actuel alelaki ete coalition FCC cash et marcha qui te senga qui divorce et puis on a tout le monde qui vague moko boye les autres FCC les autres traversés vers union sacrée moto nyonso na mundo connaît qui été to lengi changement to lengi makambo et que de liboso ba député ba sepemonaki pour ko koisa tête ya Janine Mabunda et puis on peut akoyaki Alexis Tamoumo mpe akoyaki Sylvestre Bino mpe akoyaki et puis ça qui soulagement et pas la population qui était makambo o bato babandi boise ke bola muna biso nde yango kasi ko kamwa publication ya gouvernement uti ko bimalobi uti ko lekande ko ndebele butali mbala moko to mona 138 députés mbala moko ba bibengi ba révolutionnaire ba se révolter contre le gouvernement en place o kutu na nukutu bevertir ngote na niveau assemblée nationale pa banda musala peuple temps ozo azota la théâtre o ndeko ndebele butali lobi elela ki balamuki ba komi 200 lelo guerre ekomi bazotala lisusu te nini na nini bakocontrôle te guerre ekomi ete bapositionnement ya baparti politique mingi ya baeli ya peuple ntango ndeko ndombele botali boza échappé te na makambo nyonso oyo toti koloba boyebi yango bozaka bolandelaka actualité na lolenge mpenza ezotambola ntango bozomona bongo oyo bamisusu ko babike ndeko tambi benga ngo mpenza na kombo nango comédie oyo tozomona lelo epai bacteur epai bapoliticien na biso na esika baluka bolamu ya bato oyo ekomi baprometaki biso boye batosi yango te oyo ekomi boye na bayo bazokende kopromettre na baoyo baprometaki tozovivre lokola toloba théâtre moko mpe na kati ya mboka to ndenge nini maloba mboka na ndenge ndeko tambi bayi lopoto baloba on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Tango bakwe ici, maman Nabiso, présidente de l'Assemblée nationale, maman Janine Mabunda. Mais Bolanda qui a député de son état, Azeko Baba 14 000 étambolaki. Pour la tête à Mabunda. Pour la tête à Mabunda. Mais votre ministre, c'est qui moi? Omoni, tango président, élément Tauti Kolanda. Ancien président Yamboka, Raïs Kabila. Alobaki n'a kokité contre regret nangai. N'a kokité alors qu'on transformait l'homme congolais. Ba politicien, ba sa serva qui lisusu na liloba wana pour ba faire révolter population. Afingi ba congolais akuta ki biso biloko nini ngaka komisa biso nangani mais c'était vrai. Par rapport ya biloko to déplorer awa. Tango ba ezeko zika na est. Awa peuple ezeko mela sododo. Awa ba concert ezeko salema. Awa ba boîte de nuit. Mais c'est ça. L'homme congolais s'est transformé. Tout le monde qui tango Charlie Hebdo na songi wana. Info na bango yonso. En boucle, et ça là qui problème wana. Ba éveillé banana ba maternel ba zeko ebisa bango. Mboka na biso ese attaqué. Ba saya moko ba uti ko boma. Bon multiplier vigilance. Et pas na biso mais banda ko landa ba etando. Nini zeko défiler. Makambo mazangi tina. Esclave ba pesa kaye mindule na masanga. Mindule na masanga. Yango ne zeko endormir peuple. Soko ba swaki yango soko to salaki peuple wana za la transformer. Tolingaki to yeba to joie sujet ya beni lokola primo
makambo ezali koleka lelo oyo ezali koleka lelo barévolutionnaire babimi mais mpo babandelaki balonaki bongo mpo bozwa décision moko ekozala ono ya peuple te ono ya corruption donc osangana wana ezalaki association ya mbongo moto ebande lisolo ya mbongo nde moto esangisaki bato te wana obongisi corruption nde esangisaki bato soki ozali koloba lisolo ya mbongo ezali kobima lokola salaire na bango te corruption nde esangisaki bato mpo badestabilize bapouvoir oyo nyonso mitu wana ekoyaki ngai te honorable bango babengaka honorable moto azali na honneur ye moto alekaki adefilaki na etando mpo aloba yango ndeko tambi omoni bazali kozwa peuple congolais lokola nano mwana oyo ayebi koloba te azali na expression te il faut babanda kolakisa benga mama loba nakei ye azali koloba te azali koloba na tei nde bazali kozwa peuple congolais tolobaki awa expression ya peuple eze lelo peuple alobi MONUSCO doit partir bolandi madame soko représentante ya MONUSCO wana awa alobi tozali na eloko ya kosala te mpo na revendication ya population mpo tosignaka contrat na population te na badirigeant baloba nde biso tokoki kokende mais badirigeant baloba silence baloba mpo peuple alembi peuple yango epuis ezali biso te nde tofifaka na MONUSCO bango nde bavivaka baatrocité bango nde bavivaka baguerre batuerie kuna donc bakonzi oyo bavivaka na MONUSCO te eza nde oyo bazosengaki akende nde bavandaka na ye esika moko mais nga nafandaka na mwasi navivaka na ye nalobi na bino ke mwasi oyo nakuti ye mbala mibale azali kotia yanga poison na biloko akenda bino oyo bofandaka na ye te boviva poison wana te bolobo azala na yo kuna biso nde tolingaki azala na yo eza eloko ekomi lelo moto afandaka na MONUSCO me bakuta teni ya FARDC na kije ya MONUSCO bakuta ba ADF nalu na kije ya MONUSCO te bakolobela yango te bakolobela yango te bango nde fo balobela gouvernement actuel oyo président bimisi lelo mpo bango base retrouve te bakomi komenace président de la république bapesa bango 50 000 par tête 50 000 fois 200 personnes tokokenda na combien de millions de dollars mais soki bazojouer na hypocrisie onga naza nanga natiaki nanga signature te mais nazo mokonzi atala kaka bamakambo wana langage politique langage politique donc bazojouer kaka na peuple mais lelo 3 savons le coq eyalaki 1000 francs lelo savons le coq moko ekomi 700 misato ezalaki 1000 francs misato 1000 francs lelo moko 700 kidi moko ezalaki soko 322 francs biloko mo ya ndenge wana lelo savon moko 700 francs nani azali kobeta liso te bango basombaka savon te ndeko tambi omoni soko réellement na ntango ya président Kabila citoyen congolais l'homme congolais azala transformé omoni bachiffre d'affaires oyo bainvestisseur bayaka nango awa yango bahomme politique na biso bakendaka kobomba na mikili ya poto me nazali koyebisa yo bachiffre d'affaires bainvestisseur bayaka na combien otokende koluka libanda nzoko bambongo oyo bapolitisien baza na bango nango to omona président tamboli akei koluka bainvestisseur azwi pe te mais soki alobi mais tozali koyoka bamisusu moto moko boye soki alinga kimakimi na 2 millions mais bon bainvestisseur bayaka na bacombien bayaka na ba 1 million 200 ba 1 million 300 mais moto moko ayaki na 2 millions et netambi soko lingo bima na ndako oyebi mbongo totiaka na poche eze muke donc soko ayaki na mwa 10 000 okobimisa mwa 4 billets 500 bimi na 2000 francs otiki 8000 mais moto wana so bakangi na 2 millions seka tikaki ata 28 millions seka ayaki na mwa 30 bona bima na mwa eloko ya muke oyebi kobunga na yango ate bungi na regrette mingi te kuna na kuta ya mingi mais bozali kokenda koluka bainvestisseur voilà raison pour laquelle le président dit regret na ngai pour il fallait qu'il bateau wana comprendre le Congo nous appartient c'est notre pays nous devons faire quelque chose pour ce pays lelo nakotanga babiloko yonso ya makasi ezeyao ya baexpatrié ya baétranger soko balobi balingi bapénaliser gouvernement en place oyo asalaka savon alobi nakosala savon te oyo asalaka mafuta alobi nakosala mafuta te oyo asalaka soko mai oyo asalaka soko nini soko baboyi président komi kuna donc na ministre mokie bakoki koaffaiblir mokonzi na biso mais na yango facilement bapesaka bainjonction bafandi libanda soko balobi kuna esalama yo moko mpe président tali tout autour na yo président est faible soko beleme est faible ensemble est faible
pour ensemble les écoles soient kasi na ba élément président c'est makasi soko biso ba élément to c'est ko défendre bango soko oya c'est na 4 millions wana balingaka bakima nango bakenda ko bomba libanda aloba bon ngana ko jouer rôle libanais wana jouaka ngana ko jouer rôle indien wana a jouaka na kati ya mboka na ngai président a dondu président Jules Olendo akokenda koluka lisuba investisseur libanda te ndikuntobele nana ko président Kabila ya lelaki président Chilombo pe lelo aye lobby ezalaki que député nommé député fabriqué les mêmes députés tout le monde qui ba komaki ba angelou na décembre pour na kokwesa Janine Mabunda ba komaki ba député ba éli à peuple lelo les mêmes députés ngo susu kolobani to songa na langage bandeko bandeko ba député nommé ba zonga les adélions parce que mokonza mboka pe actuel auto ça na le président Chilombo Fachi béton to ba yepé lelo azana même difficulté au mokonza mboka kala Kabila kabanga kota na kina ngo pour nous transformer les choses mboka Congo na makanisi oya zana ngo ya de Kotambi, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Récitation, il y a les corbeaux et les renards. Corbeau peuplé. Renard homme politique. Bonjour, monsieur les corbeaux. Wana homme politique aye. Pour peuple à zéna pouvoir. Fromage, ouais, c'est qui na monoko ya corbeau. Ozali kitoko toko bundela bino bato basala ki 18 ans ba nyokola ki bino tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute peuple apesi bango confiance tango alinga fongola monoko fromage ekoi pouvoir ekoi et pas ya ba politicien wana ba récupérer na maboko lelo nanya zeko lobela peuple wana mais nalobi botala na ino assemblée yango nano na ebité bato mobimba basala ka 3 mois bape maka 3 mois et ça les mawana mais salaire ebimaka bolandaki na ba député opposition bazaki ko pesa leçon lobby bato liboso balobaki ba bakisela bango salaire député soit $10,000 à peu près pour ça la neti mosani mais botala décalage mais na lobby bien basala ka 3 mois bape maka 3 mois omoni balingaka te bato baloba po ya bango bato bakenda na zododo bato bakenda na bango kobuka mabolongo na ba christianisme po distraction wana ekoba na cerveau ya bato bazwa tango te ya kotala makambo ya ntina oyo baye ba critiquer ya lobby bango ba se comporter ndenge de corruption nde moko ya qualité na bango tolandaki awa milulu minene misalemaki na mboka 2019 soko mémoire nange simbi malamu lutte contre la corruption chef de l'état ba mobilisaki misolo lekaki en direct na chaîne mère même pas une année pour soi-disant l'institution elle était tambola il fallait que corruption leka mais belé chose on a ba éli peuple ba malgré ba chiffre mais pour mon appel ba respecter ka peuple yango te bato ba zwimbongo ba leki ba ekolo bana bino peuple to twa kimbongo bilile c'est défila kana ngote lelo na bato baso landa biso ba la bila eza écoute lo ko bata manango ndeko ntombele eza faute ya moto ayaki na likanisa ko banda ko corrompre tu eza faute ya moto andimaki corruption na corrompi na corrupteur basé bato basé na problème non la ministre sur le peuple congolais ba o ayaki ko corrompre na o ba corrompre confiance pas na bango ko pesa société poko ya na likanisa déjà corrompre déjà moto c'est que likanisa eza déjà ibandé déjà ne songanzi la bauti koloba na biso awa na centenaire source ya ebale nde bongo la kate kasi motema ya moto nde bongo wana mokonzi ya bango bato wana bazé na mitema bazé sur ces balete bazé na mitema mais bayoka mawa ya peuple bata la situation de vie ya peuple bango tango bakomi kaka ba député bashi bakena mikili ya poto bazwa facilité ata yoki lolemo mokusa bakenda ko kwanza yango na poto na Suisse
tige coton akosokolela matoi akokenda kosomba yango na États-Unis na New York. Mais peuple wana oyo soko abeli akei no pito médecin zeko leka ya lobi soko boluki mbongo te moto na bina kokufa ndenga lali wana na karo wana. Ndeko tambi ça fait mal. Motema pasi. Ça fait mal. Mibeko bazé kozwa. Soko ezé pour intérêt, ezé pour na bango classe supérieure. Soko ezé na défaveur, ezé pour na peuple. Tolanda ki ndeko na biso confrère na biso Israël Mutombo balobi. Balobi ya couvre-feu. Couvre-feu bati yango pour na biso bangamba. Bango ba fête 21h tozana ndako. Bango ba fête ezeko salema. Ba matanga ezeko salema tongosa. Oya bakonzi. Oya bakonzi. La petit peuple. Te petit peuple. Use mon ngamba. Ba recopia oyo loposo pemba salaka na tango ya boum. Kalina Gombe ya bango accès j'étais. Lelo ba politicien so bazui pouvoir. Ata ba fota ki na selemba una boum. Aokenda wapi. Aka société to. Te akei Gombe. Biso na makala na selemba una boum. Te sili. Ba konsila lisusu ba koya pa corbeau. Tango ba komona corbeau lisusu na fromage na monoko. Après 5 ans bakoya lisusu baluki sakombi ya loso. Baluki sakombi ya sukali. Atofandisi na sima ya wese. Tout flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. Bakoya lisusu babandi koloba na bino. Babandi ko critiquer bato basalaki. Bango ba miti basanto. Te peuple congolais oze kolanda biso. Toze koloba bisonde ba kolomboka. Bisonde batteur. Ba homme politique basé ba plus congolais que bisoté. Toze na bango même titre ba congolais. Chef de l'état et institution. Azem moto. Bokasi eze biso ba élément. Omoni nini ko sala Macron mwana moke na âge liboso ya président Chilombo. Même na taille, même na makasi ya nzoto. Mokonzi na biso alekie na mosika. Soko ba kosani ba tila bango na cage boye eze pour moko bima kufa to ebina ya ko bima kufa. Mais ko kamwa facilement président wana oya ze plus jeune frère na biso Macron. Yé moto a dicté, yé moto a pesa ordre. Alassane Ouattara. Mais à ce qu'on a 77 ans d'âge na yote ya président Macky Sall ya président Alassane Ouattara. Soko abidi lobby na Tongo na mona na France. Yo moko calculer ndengo ko kenda. Soko ko luka bandoki ya mboka na bino ba mema yo na koni na kombo mais yo oko commande kuna na Tongo ndenge ya lobby. Soko ko luka fusée, soko ko luka magicien comme ça yo ya bengaki. Nini ze ko sala bomote etana bango. Eze lokola leki na yo ya quartier bozene car ya 20 ans. Azeko kumba grand car, yo zeko kumba ketch. En tout cas bo tout en tena nzila. Okolo bate oyo na beta ka ye, oyo aze bolole leki na ngaka te akonye fula yo. Eloko zeko sala différence lelo yango wa. Eloko zeko sala différence. Bango bazé ba dirigeant ya ba nation forte. Biso ba président na biso bazé ba dirigeant ya ba nation faible. Moye ba mona na te moye ba mona nezete. Ba président na biso bazé na ketch, bango bazé na ba grand car. Toze ko banga choc. Nzoka nde soko homme politique a joué conscience. Ndenge président sortant lobaka. Aza la transformer. Nzoka transformation wana bofumu kimbanga. Yango tolobi na bango bato FCC. Et si kato uti bazaki komona sango ya fumuki mbango lokwa sango ya so. Fumukuso azalaki lokola tokolo ba quelque part négligé. Mais lelo ba ko sila pena ko kanga. Lelo ba ko sila pena ko kanga. Ba téléspectateurs beaucoup ba ko réagir na ba numéro eza affiché wana ndiko ndombele botala zawa ako yanula na ba mituna na bino nyoso ndiko ndombele. Et pas wana vraiment mission ko sila ko sila te ça que tout ça na ko ndombele yango. Tuyebi awawa centenaire ya Fumuki Mbangu mokonzi ya bangunza autre ngana ko benga on la démonstration moko ya force journée aux alaki férié et tout le monde bato asangisa ki na mokolo wana et pas wana bangunza bautaki biteni na biteni ba célébrer ki centenaire ya Fumuki Mbangu kasi mutu na biso evanda meli wana nini ondo kondomele botale banda sala na kati na etumba na kati ya école et mon konzi ya bangunza fumukusu ke muzala para ngola na kati ya religion africaine obo ko yikomona ke na kati ya centenaire ya Fumuki Mbangu oyo na yango to réussir
on yango to nan to kokisi et salamité te pe na mikolo ekoya on to kobunda ekelo kokisa ma ni beaucoup de secteur la case ya centenaire nini okokisi déjà to kolo bakele lelo so hotel ba bombo ya baindo par rapport au message ya Fumuki Mbangu eloko boye déjà bayebi nini pe ezangi pe na nini ekoya lobby esengeli na bombo ko koyeba ngalo be matondo ndeko na ngai tambi toali na boyoko tozepe na boyike na boyoko ya religion africaine bileze très positif wana na religion africaine na religion africaine tango nesongi nzila babandi mosala oyo tolobaka yango bato baze ko chola kombo ya Fumuki Mbangu bato baze ko chola kombo ya Fumuki Mbangu nesongi nzila tango baze ko tuna bango. Est-ce que sango na bino boyeyi na yango ekokome pa ya bayindo seki alobi ezalo kwa botuni ngai mbuma moko ya lidesu est-ce que na kolesa yango mboka nga na ebisi bino bopese nga tango natia na sia mabele lobe ko bota ta mosusa kombi kolala na kola mboka soko na tokisi yango esi licence mais so na tongisi na sia mabele mboka ekolia bopesa nga kaka tango kombo ya Fumuki Mbangu ezalaki lokwa tabu na mboka oyo lelo ngala komo mona esengo so na zeko tala bande kwa mikili ya poto ba combattant bana bilaka biso bana mvuluzi Kimbangu biso boye ezeko salanga elengi lelo Simon elungwa wana tozeko ba mosala na boyoko kombo Simon presque partout bato yoso mvuluzi Kimbangu bato yoso Kimbangu difficulté ko lobaka Simon Kimbangu ingeta lelo bato yonso bati Fumuki Mbangu na kingo na mituka na bandako bilenge basi bilenge babali ba reconnaître wana mosala ya religion africaine ya nesongi nzila Fumuku sukia muzala mpanda na mbo pasi sikeze nini na boyike na pluriel na bongunza na bamasanga oyo bakolobelaka kombo ya Fumuki Mbangu telelo basusu batiki Fumuki Mbangu lokwa mwana etinda ya Yesu envoyé spécial de Jésus-Christ mais réalité ça bon des réalités ça brisé lokuta te bayebi 120 fouets na tongo 120 fouets na midi 120 fouets na poko parce qu'il a interprété la Bible de sa façon parce que Fumuki Mbangu amitiaki rédempteur et sauveur de la race noire et puis vieux prisonnier du monde 30 ans na boloko bongo soko moto amitiaki rédempteur et sauveur ya race noire boni bonya ko sala sou mona etinda ya Yesu donc souci na biso ese na bandeko ya église kimbangisi ba comprendre que ba misali obstacle tango molai ya sango ya nkoko na bango ya mosu ya sango ya mvuluzi ya bayi ba meka ko recadrer bato yonso bazena écriture na bango bazena culture na bango bazena baloposo na bango bazena batindami na bango sima ya kobunga na bango biso bayindo tango tobungaki tata kele likolo na se tango nyongo ekokaki nde bakaniselaki biso Fumuki Mbangu nayebi te soko bakoki koya na teze mosusu libanda ya teze ba téléspectateur boko ba to sozo chité penza na soka émission na biso bo tika la penda brancher na kati ya manaka na biso na émission ba yino to télé chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na 11h yo la ozuli bako la biso mokolo molelo betela moninga lisolo ke émission ba yino to télé ma pa wana penza zongi avec Fox penza na mikolo nango et les kaka lisusu ndiko ndombele bande ko na régie bazo sozo chité na soka ko na manaka na biso mokolo nini o biso to tuna kité pour kotalisa ba téléspectateur oyo bakoki kosimba mpona manaka oyo tosololi mpona mokolo molelo oyo ekoki kokabola biso mpona mokolo molelo mpo mate bakotikala fidèle na baprochaine émission tokokoba lisusu bamakanisi ya balolenge kani kolandela bamituna nyonso batindeli biso na nzela ya batesto baloba epai mpe bokopesa nimero ya telefone etuni biso bandeko baza libaku oyo bazolanda biso na ngongo oyo bakoloka bakoba mpe kotuna mituna mpe bazobebiyana na bango baloba epai Fumuki Mbangu na nzela ya motinda mina bango nesongi nzela Fumuku sukia muzala mpanda na ngola bapesi biso recommandation toluka bana na bango po baze prêt ya kopambola baze prêt ya kopesa yonso kolongola biso na passion ezingi wana Fumuki Mbangu na nzela ya motinda mina bango mokobi misala ya 1928 tozena bango lelo na mosuni nesongi nzela Fumuku sukia muzala mpanda na ngola
balobi toyebisa bino bandeko na biso bayindo boze kolanda biso boya bozonga na ndako na bino nga na okaka pasi so nazali koleka na nzela bato moko basambelaka acteur ya film na okaka motema pasi mpo nayebi te bozali kosambela ye mpo na filme ayezwa tourna mpo nsima ya filme ayezwa tournaka mpe bafilme mosusu ya baporno bongo te tozonga na ino tozonga na bofumuki mbangu bandeko bayindo tozonga na bofumuki mbangu bokomona ke na badirigeant politique na biso bakozwa bokasi tokokoma une nation forte tokozala mboka ya lipamboli me bateya bino kuna esika bokendaka kosambela banzambe importe bokozala mituka si mikila te bokozala badefi kasi badefi te me totala etamboleli ya bamboka ya Afrika baze mituto mikila baze badefi to badefisi boze na biyana matoto mingi numéro ya téléphone mwana mbango ndeko botali na bandeko balingi bajoindre biso babengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 matondo mingi na bino batelespectateur ya émission bayido totelema ndenge kaka tolobaka chaque fois toyaka liboso na bino bozalaka na un plus toujours bobakisaka na biye oyoyo bozangaki na kati ya koyeba mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya ndenge dobele botali phénomène makambo etali Beni Kinshasa bamatine politique tongo midi pokwa okende tiango kokuta bamatine politique okende zando bamatine politique okende limete bamatine politique kaka na bakombo kaka ya bato kasi lisolo ya Beni na bamatine politique ezobeta mate lisolo ya Beni na bamatine politique ezobeta mate bato bazokufa lokola banyama awawa basali ya nzambe to bengi ba pasteur tongo midi pokwa bazoyibisa bandimi na bango ke nzamba azosala kimi ezali nzamba azosala bao bazokufa wana banyama ata kutu banyama bazaka protéger ezala balo ezo protéger banyama soko bandi koboma banyama bakokanga bino bongo ba oyo babengi batu mokonzi ya mboka kala lelaki l'homme congolais ko bongola ete po fingaki lelo to so vivre yango tala scène pour la théâtre, tu vivre pas ma politicien. Pour la comédie, tu vivre pas politicien. Mon conseiller bango, c'est pas mon colonna, mon colo. Mingi, alia kambongo, collabo. Mais là-bas, oh, nyonso bakena na bakolabo, na bazaki na membre ya bazaki na kati ya likopa bakolabo, balie bambongo. To landa pasteur moko munene mboko obo yebi kombo, atanga bakombo. Batuna yepe à propos mon conseiller bango, zabito tikala ko mona ete na makambo. Tikala ko bongo mutu azolo ba makambo à chaque fois que na kokanga babino alors ba élection en Afrique ko servir le côté biso na Congo to c'est élection résultat bino mo pesa Côte d'Ivoire ba c'est élection résultat bo pesa Mali ba c'est élection résultat oh mon konza bango avec élection na mboko et reporter le côté aussi longtemps mutuka ezaya kokufa nanu zobongisi mutuka te ata bote meilleur chauffeur du monde akobima faux chauffeur to banana ko bongisa mutuka boyoka ki était lelo paso continuer ka koloba po eza musala na ye ya kolamusa makanisi ya bayindo tata mama na numéro eza affiché botika na marché chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na 11h pe émission oyo okolanda ko pe les na télévision na biso na chaîne biso forme télévision pe na YouTube na biso ba monisi samo bokomondo boko sur émission oyo olingo tikela biso mituna tikela nga ndeko na tambi na Facebook tambi koka so petit tambi ko kotikela nga mituna na ba numéro za affiché na WhatsApp kotika mituna na prochaine émission surtout yemi mokonzi ya bangunza tokotuna to yemi ndeko ndombele botale tokotuna na nzela technique tozalaki mandeko basongaki biso na cartage ya kitata na biso Zubila elongo na nengwa dia kota to pe mama dia kota invité ya mokolo mwalelo ezaki ndeko ndombele botale pe na réalisation ezaki na ndeko na biso 9 lumière kimia nzambe za na bino tokutani na poso ezaki boya la mabele lokoso mwindo to bundela mabele lokoso mwindo to bundela mabele lokoso mwindo to bundela mabele